Papa, dis au revoir. Il est là. Le patron des patrons. Le Raïs Kabang, le président jusqu'à l'infini. Il est là, le président jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. De 0 à 0, il est toujours le président. Si tu es mon mari, n'a pas d'amitié. Oh yeah, n'a pas bébé. Oh yeah. Let's be here. And let's seek God. We are in a time that we are seeking God. And I need everyone. Let's all be together. The Bible is clear. Pray for one another. Amen. God bless you. Cinquième journée de l'opération Kinbopeto à Massina, Jean Goïnvouzi, ministre provincial de l'économie, commerce et industrie, s'y prend à bras le corps. Le samedi 29 février dernier, l'élu de Massina, accompagné du coordonnateur adjoint de l'opération Kinbopeto, Sido Kassanda, et le bourgmestre de Massina, s'est coupé en morceaux pour rendre sa commune salubre. Reportage Nathalie Kangaboulawali et Depicho Kabasele. Soucié de traduire en acte la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobilambaka, résumé dans l'opération Kinbopeto, les ministres provinciaux de finances, économie, commerce et industrie, Jean Goïnvouzi, également élu de Massina, ne ménage aucun effort à ce sujet, il est toujours sur terrain. Le week-end dernier, Jean Goïnvouzi s'est intéressé au quartier 2 dans la commune de Massina, précisément aux différents coins dont l'avenue Wamba, Féchi, les boulevards Lumumba derrière le stade municipal de Massina où s'est créé un marché pirate. Le lieu de Massina a pesé de son tout poids en vue d'assainir ses quartiers. Jean Goïnvouzi n'est pas passé outre l'adage qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Muni d'un tracteur, accompagné du coordonnateur adjoint de Kinbopeto Sido Kassanda et les bourgmestres de cette municipalité, le ministre provincial prêche par exemple quel est le bien fondé de cette descente. Jean Goïnvouzi explique. Bon, aujourd'hui c'est la 5e journée de l'opération Kinbopeto. C'est pourquoi tous les gouvernements provinciaux, tous les bourgmestres, tout le monde est sur le terrain juste pour rendre effective cette journée. Les problèmes, nous avons choisi de commencer sur cette avenue parce que c'est presque un marché. Les mamans qui vendent ici dans de mauvaises conditions, il faut enlever tout ce qui est comme saleté. Ce n'est pas seulement ici, maintenant avec le bourgmestre et les coordonnateurs adjoints qui m'ont fait adjoint, nous allons descendre sur le boulevard parce que nous attendons d'autres engins qui arrivent. Donc toute la journée, nous sommes vraiment préoccupés avec ce travail. Qu'en pensent à son tour les coordonnateurs adjoints de cette opération? Ça s'est fait élu na bango parce que l'autre ministre provincial en charge de la finance, mais awa a d'autres travail le élu qui a bana Massina.
il y a Batinda qui est dans le Parlement provincial comme Molobi Nabango. Les lois sont prêchées par exemple. Il y a comme exemplaire, il y a Teni, Bana Masina, Osala Lokola Teni Nabino, Nenge, il n'y a pas ça pour ça. Il y a un aussi à la Masina, pour s'approprier dans l'opération pour le sous la 5e journée, mais ils ont la continuelle, ils ont l'habitude, ils ont la loi quotidienne, il y a Bisso, il y a Mikolo. Par ailleurs, signalons en même temps qu'en dehors du grand travail abattu par les ministres et son équipe, Jean Goïnvouzi, qui tient Mordicus à rendre propre ses secteurs, a acheté des tonnes de caillasses pour l'effectivité de la mission qu'il s'est assignée. Président Labissona Ndeko Oyazali gouverneur Jean-Tini Ngobila azosala mpona bopeto mais nalinga sitande bino te eza na bana londres ndenge basala makambo wana donc eza makambo oyo ebanda nango banda kala depuis président Kabila azala sikoyo lokola président Félix akoti yango sikoyo omoni bana londres bakandi kobima bomoni ndeko oyo babengi na Sido Kasanga eza Placide Kasanga ye wana bomoni na ofungola bino susu moko donc babato oyo tozalaka na bango déjà depuis mais tozongela bino mongola na sur vidéo omona ozongela bino. Thank you. Tokoti na kati babi opona baweza na sekuna na suka mboka ya liboso naza mokolo kolanda pona mukete na botami na le 12 mai 1955. Ah bon, regardez le détail. J'ai 64 ans. D'accord. Yango na yaki awa na mosi na ngai tokosala mosala ya ndako. Oui. Moko mosusu bandeko bakuta poto bakelele sika kovanda. Boketu atindaki mbongo yango natongi ndako oyo. Donc Boketu ayoye mtatinda mbongo batonga wa. Moto aza kotonga ndako oyo. En tout cas to esila kana ngana vanda na ngata awa. Esili kwa kote moko ebandi kosila ototie papa yango ndengai na fandi na mbandaka ngai ya na bango ya liboso. Boketu abotami awa. Ndako Boketu akoleli tobuka. Ozaki depo ya kotia babiloko ya ndako yango pe nanu lokwa ndako esili te tovandi mwa pembeni na ino soki bachambre na ngai silinde tokotia. Bongo komba ya Boketu ndenga bundaka wana bino pe bosepelaka nango. Komba ya Boketu eza inspiration ya Nzambe ndenge koti ki abundela mboka. Biso pe toza kobunda mpona Jésus Christ. Yango biso toza mpona Yesu Masiya etabikisa biso babikisa libota etambola malamu. Po biso papa na biso aza plombier, mama na biso pe azalaki mokati bilanga. Babokoli biso yango pe Nzambe na mawana epe na ngolu ndenge asali lelo Boketu atelema mpona libota mobimba pe telema. Siko koyemba Boketu bandeko bozolanda toza vraiment na kati ya mbandaka na Air Congo quartier Air Congo donc toza vraiment na mbandaka na suka ya mboka donc tozo tuna ba renseignement oyo balinga Boketu na ba oyo bayebaki ba renseignement na ete bo toyeba lelo toyebi déjà ki Boketu abotama awa na mbandaka donc musique na ye wana inspiration yela ya Swede e bandaka ye kaka na bomwana Boketu azalaki moto abandaki kotanga moko azwi masuwa ake Kinshasa inspiration na eko kokota ye pona ye na biso moko abalaki lusaki vanda Anne-Marie. Bonjour, welcome back, welcome to Bomoni image ya oyo ndeko na biso oyo Boketu wana epa na bango na mbandaka ba filmer ndenga zotonga donc cela veut dire il a compris qu'il a aussi la combat na ba combat ne sur basala wana ezala ngaka pona distraire peuple de Dieu ezala ngaka pona distraire ba peuple congolais mais en réalité baliaka na bango mbongo ya ba gouvernement baliaka mbongo batino surtout que l'M. Moïse Katumba a besoin que non fingi langa ce qui mutuboye ba pesi mbongo fingi c'est langa bo pesi mbongo fingi donc ce sont des bateaux bazoko embouiller peuple congolais kaka dans les vides. Alors lelo na loba mwa muke pona to fungula mémoire ya bato ba koyeba ke eloko zo senga na mboka na biso pesa la bien il faut tozaka na boyokani tant tozana boyokani tozana bolingo nde makambo ekine bien nalakisa bino susi image obomona ndenge bande kwa IDPS bazo senga ke la même mende azonga
bon na ozonge la bino after this video. Thank you. Yala merme eponga la chair ona oketela ke mafu alobi eka de drobo lukakia osolenga pona ni yango na lobi yala merme nda songa a remplacer Jolino Make l'expérience compte. Jean Guissa la mère de la ministre Info. Information. A remplacé Jolino Make. Sans francs à belé. Où est allé? Ah! Mais biscuits à 100 francs. Des biscuits sont faisait sauter, ça qui me faisait sauter. Attends, bazoka. Exact, bazoka 100 francs. Oh, ils ont 50. Des fois, tu m'as commis ça tout 100 francs. Ils ont commis moi 100 francs. Donc, dollar, ils ont commis à niveau, moi, ils ont raté. Batuni président lobby, puis l'autre, ils ont commis à po, saute mouton. Tous les saute mouton, ce que c'est lui. Nda occupé non ma boum, na biso, mais pour le moment, tous à non zala. Nda lobby. Yo makambozo lo ba oyo la na TV mo kazaki yake alobi yake otaba sorti mouton biso za ana sima marché liberté na commune Masina lobi président zaki na commune Masina yake otala ba sorti mouton ndezo sala ma alobaki alobi to zela no ba sorti mouton sila soki sili après ndo occuper mabumu na biso mais ngalo mo les amours passe parce que Kabila tango azalaki ayaki na 5 chantiers batu baleli banzala pona ngala mona ki président de bakoti sieboye ezalaki normalement occupé no mabumu na biso. En tout cas, j'étais très vraiment étonné au mon président yé ayoka ki amona ki pe makamba ba 5 chantiers maye ya bandeli ba sorti mouton babo mabiso. En tout cas, babo mabiso. Mais donc sungaka par rapport à embouteillage, ba blo mo ya bongo. Sunga na on a pas embouteillage pour toka. En tout cas, toi vraiment on a pensé ça 100% tout toka. Embouteillage tout ana miyibi bazo yiba tout cas on a pensé les hommes ça qui toko. Tout ana en tout cas tout toka pour toka ça pour un sport physique ko toka. On a pensé nzamba pambo la président pour toka penza physique to bando sans la route. Ko toka muyiba ko yiba bo ki mamba ko welela. En tout cas pour on a bravo. Mais pour nous désolé. Donc, mes chers internautes, comprenez, na boutique on est bon monia et l'aura sans faisaka mabélé et puis na bazoka oh non c'est tika les bandits ça 50 200 francs. Imaginez-vous ça 50 200 francs. Donc moi na 50 francs à un bon hauteur roulé la dame moi biscuit. La mine peut na mono pas 50 francs 100 francs bandoli en sous te to c'est la mbongo asika ibimisi ya mtu Kabila ne Tshisekedi. Ça quand même kuna na banque. Welcome back to Welcome TV. Nous venons de suivre les images Bomoni ndenge bandeko ya IDPS bazako réclamer la mère Mende Azonga akoma porte-parole ya Félix parce que l'actuel porte-parole na bangwana ministère ya média soki nani motoyo Jolino Makelele il est en train de faire elo monter et puis Bomoni pesi ndenge mwana wana oyo alobi ke ndenge passe comme na Kisasa biloko nyonso wana ba image na laxibino eza ba image ya bande ko na biso ya Londres o bavanda na Angleterre ba ki to avanda bona kini nazo lingana lo babo pourquoi nazo ko insister na likambo baba na Londres to vandia na kati Angleterre to mona ndenge ba kombata ba finga président Kabila ndenge azalaka ba mabina yi makambo belebele mais ka biso mona kati Angleterre awa batu ba ko batama bazana ba kombata mais bakina na bona kin ko négocier ba makambu ko négocier kuna tamba koma kuna ba okumisa rais bazo betele maboko ko ba bien na ye et voilà les losiko yo tangu nzamba yo sala grâce andimi ape manaye avanda parce que lokola ya lukaka pe ya Congo alukaka pe ya peuple congolais alukaka kimia
atiki bokonzi pa ya président Félix Tshisekedi. Félix a continué à pouvoir. Asiko batu oyo bazalaka la bango ko négocier tango président Kabila azalaka. Bazalaka na bango ko bete la président Kabila maboko na kin na ko batama. Bana Londres kaka. Omonike lelo ndenge za ba combattant bazali sekondi to bimisi bo bango beta yo ba sala mabe mais bazalaka na bango na biso ensemble. Mais lelo to moni lelo batu bazokende to moni Placide kuna na kin. Aho sukola ba terrasser. To moni ngoti. Alors que le sukola ba terrasser na kin na banini azali coordinateur adjoint ya likambo ya bobeto na kin ya nani ya gouverneur nani gouverneur nani Gentini Ngobila wana. Donc kasi kala donc ata Félix kala ndenga ye ndaki akoti de se bimité ba dossier na biso za olala do masolo les masolo depuis président Kabila vanda ba olukande na osala po basala na batama. Le ba filmer filmame ngabe batindelinga bonga na communicateur de la diaspora na la sabatu makamba bien na la sabatu nzela na la sabino kasi bolanda na bino bato ba olobate na pesa ka exemple moni ba lelo le sumo combattant mo ngazolo bazoleka so ba benge ba pesa ta musala pa osukola ba terrasse na bazima mbongo au sana ye poloto bozo boyo osukola ba terrasse na poto mais boke no osukola ba terrasse na kin ezaka mabete parce que luka bopeto oui bien sûr mais bana poto ya Londres na bomoni Placide kuna bimina komba Sido Kasanda mais ye wana siko Placide mais on batama ka soka ya batama na enie pourquoi na lobi na zolo bayango na loba yango parce que na zolo bisa bino président Kabila bino bomonda nga ndebo kanisa ngande na yebisa bino azaka ni mutu malamu aza mutu alinga ne intérêt ya batu donc vini ngwana ezala batu musu basala pona osala ka ben intérêt ya batu mais lelo ndenge tozolo baka awa et comment lelo passi pona koloba leti bien ya ye parce que batu baka on flatteur non o ezali kamba flatterité siko ezali kamba flatterie bongo batu ba oloba te ba ke ne mikozwa misala na kin batu ya diaspora ebele wana babatami na bango basa pe musala bien te tout le monde demande na lobit habitant président Kabila azalaki boto yo kinga lobi passe zokota la kin makasi siko passe on aussi la comment et ko sila nazo yebisa bino eloko moko o bino bolinga ko yokate eloko moko bino bolinga te ke no bat balo barango bino bozo comprendre te eloko bino bolinga ko yokate et que le président Félix Tshisekedi aime le président Kabila bolinga yokango te siko tango yemoko président de la République alors dit que le président Kabila aza partenaire nanga on travaille ensemble bino bolingi koyoka yango te mais le problème c'est que vous êtes en train de créer bolinga bokotsa kaka zizani batu bayeba ko kabwana division ezaka ya nzambe te au moins na kati na mboka na biso Congo et salama nanu te président moka bimina président Koti c'est pour la première fois salami alors biso loko tokai ko sala tozaka na bolingo na bango mibale. Et là, ce clé en ona, il y a moto yo le semble la tu n'as pas l'amour, tu haïs ton frère. Mon semble la nengeni. Alors premier commandement na biso on va penser ça que to lingana, to za la bolingo, aimez-nous les uns les autres. Linga pe ndeko na yo linga pe ennemi na yo. Mais lelo to za la bolingo wana te. Et pe loko mo na zo linga ko loba ngo à chaque fois. Na bon so la ndeko mo lobi. Na biso mo lelo to lukaka ba problème dans les vides. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'amener la malédiction dans notre pays. Et le bi, une personne a dirigé Mboka, ou Azali roi président de la République. Donc, nous avons dirigé Mboka. Ba finga ka été, ba le bagamabe na été. Ceux qui osent le bagamabe, na muto azo dirigé Mboka. Tu es en train d'amener la malédiction dans les pays. Si vous le belanga siko, ne ba finga président Félix wana, ba to ba finga ba olukanini. Malédiction na mboka te. Bataba ofinga e bazoluka siko bénédiction to malédiction. Cela veut dire ils sont en train de chercher la malédiction. Et puis Bible lobby, ceux qui bolingi bozala bien. Il faut commencer par honorer les autorités du pays. Bo bandi ko honorer bango bandi ko linga bango. Et Nzambe akoyeba ko pambola mboka wana. Mais ce que biso to ça le contraire. Pas ces autres salama na mboka parce que tous ont mené malédiction na kati na mboka na biso. Le président actuel batuba osala tuba kabola bango. Pour baluka siko ke crise kota la Congo makasi ba enfoncer Congo na kasi na ndenge ya mabe batu ba wanda souffrir comme soki ndenge nini parce que lo ba baluka yango wana tant batu bazala boyokani et c'est alors makambo tambola bien et c'est alors ozomona siko ke no ba investir pe ba oyana bango parce que unité zali pour déjà bolingo zali président Kabila lingi Félix preuve ane que article les pouvoirs et ça preuve et deuxième des choses
président Félix aligné Kabila. De preuve année que basali que va travailler ensemble. Zana ibsa bino loko moko na mona lobi na otana bande ko ba loba ba discuter ezali ne pas discuter mon boy. Boza ko se poumoner pour rien. Nene sabino loko moko pona royeba que président Kabila zane bien. Tant avant qui na bo continuer avant de amoni kino ba congolais biso nous surtout ko pata. Ah bon, c'est que je dois faire. Bon, posa ba kotoyo, bona bo to sala to sangana biso nous ensemble. Na lobaka on a sala émission. To sangana ensemble, na biso bato a majorité na bo posa to sangana ensemble, to e ba ko travailler na bo moko ensemble tanga tala koka mutu msu pas remplacer mais to sala na bo moko. Ay ko sala FCC. FCC wana ezali groupe ya ba opposant na bato bazana pouvoir. Ba sangana ki ensemble, zaki nengwana. Sikoyo muta sala ki ngona ni président Kabila. Donc, si les opposants, na batouane sur basali groupe FCC. FCC la bongo. Et ça batou on est ko finga e na bona sangisi bango ba komi ensemble. Bango tout ba komi na batuna ye. Alors siko IDPS na ba UNC basangana kité. Na MLC basangana kité bazala ki na parti bazala kité na Moïse Katumbi parti na ye lokola kendali na exil bazala kité. Siko président Kabila lokola saka na besoin ya bolamu. Ay bon élection zoya. Bon ndenge za awa batona ba osangana te. Ay ko sangisa sikoyo asali cash. Laissez moi demander à mon amate mais cache mon information président Kabila PK. Asangisi IDPS na UNC. Asangisi bango abibo bino pas on s'appelle la partie bino parce que batu musupi ba ya ko région de bino. Donc cela veut dire il est en train d'arranger makambo za la bien. Mais ce que batu ba comprendre était. Donc asali FCC, asali cash, yem fondateur. Alors ce que tant asali yango basangani elelo. Tant comme il comme pona ko bimisa président de la République. Et le bien il faut boyer baka. Et le suko sala manango. Ba poina bango mutu. Et ça batu musu ba votakate. Suko batu na ba votakate, ba voina bango kenda wapi et kende na gouvernement eux en place. Donc quoi dit gouvernement ça qui en place, ça qui gouvernement ya président Kabila PPD. Mais à sangisa FCC na kati. Suko il fallait ba wana o etikale belé batu ba votate. Ba pesango et pas ya dauphin ya président Kabila qui était Emmanuel Ramazani. De son ba PCA ba voir na surtout à gagner l'élection. Alors c'est comme si ko likambo wa choix et comme si ko likambo que non mboka eza ba désordre. Ce ka sali bo ba te continuité makambe belé. Bon pour chercher la paix ben descend eza na mboka te. Avandi atali. Abi mais non, qu'est-ce que je dois faire? IDPS baza la peine à ben compréhension na bango. Félix abunda pe trop papa na ya kufi. Likolaka ya komba ngabe papa nga kufa namoni naso ana bango aso ana Félix amoni ki ayoki Félix asoli pena nani ona muto su Fayulu ayoki Fayulu ba oso ana ye ba otuni makambo siko ba pesa bo konzi donc pour vous montrer que ba pesa ka yango esa ngo lo ba makambo ba pesa siko Fayulu ole a répondre mbala moko ye azowe la leader mais alobi nini ke ngana na tuna Moïse na Mbemba mbala moko na catégorie na question leadership, on a déconsidéré. Parce que tu ne peux pas prendre la décision toi-même, il faut que tu n'as pas tout. Bah, déconsidérer qui est mbalamoro. Mais Félix, à l'obali pena masolo bien, à l'obali nengeza awa, na l'oba pena vérité, on va travailler ensemble, donc bah, eko solo là. Bah, soli, bah, on bien apprendre des décisions na yemoko. Voilà pourquoi, bah, voir, oh, bah, pesa batute, oh, bah, pesa ezara na kata gouvernement en place, bah, pesa Félix, et Félix a passé. A passé ce que le président de la République a eu peut comprendre de temps à côté na kibo konzi ba yebise que non makamango za boye babi tumba ya est wana e utaka boye amoni que le président Kabila n'a rien à voir na makamutu wana a comprendre il va démentir ngomba na mbala na bango Félix Tshisekedi za mwana malamu Félix Tshisekedi c'est un combattant ya vrai ya solo siko yo ko sa ndeni ya koli na combat bundi na combat ayebi. Bon, il lelo amonaki mabe nga loba n'est pas sa présidente ba meke baza simanae bazo supporter et puis les américains baza na besoin que ba kabola bango na président Kabila ako salango mais lui étant que moi na malamu combattant azala intérêt ya Congo ya peuple congolais a dit que président Kabila c'est un innocent président Kabila n'a rien à voir ya crise ya mboka eza biso moko ba ninga loba ki za ba makopa ba makopa ya biso ba congolais ba osala pona ko yibaka ba minéraux pona osala ba makamno sou en fait mboka est comme en crise bon aussi que nous devons faire pour la crise wana ici là il faut première des choses l'état de droit au yakot ici c'est une bonne idée
Deuxième des choses, Tolingaye. Je m'adresse au peuple congolais, surtout aux combattants. Tolinga président en place parce que c'est biblique. Président n'est surtout en place. Ba finga raté. Ba le banga bété. Pour ceux qui ont mabé, aux hommes ma malédiction dans mboka. Please, nous n'avons pas besoin de malédiction dans mboka. Peuple a tant souffert. Banoka mingi, ba crise de commission qui a nini. Donc, bilo qu'on a pour il faut éviter en gros, to sali amour, to appuyer Félix Wana. Bon, bate côté, oh, azo sangana ba Rwandais. Pays où est sangana ka na ba 9 voisins ezaka Congo. Congo la pays moko ezana esimi monde entier. Donc toute personne azo lungaka abundisa Congo pour na nini Congo est avancé te. Et ce que nous devons faire pour na stopper ba bloc wana, il faut qu'on la boyoka na ba voisins na biso nyonso wana. Tous les 9 voisins. Tant que yoka na ba voisins nyonso wana. Et c'est alors Yozo ningo bunisa Congo bunisa sous dépôt de ça bami. Mais masolo yango wana. Siko biso siko yo. Et bon elo mona na lo bato ye bango. Congo ko ezala nango balkanisé te. Congo siko ngeza balkanisé na terre Mobutu depuis kala. Ba makambo Congo eza ba makambo to ko ta ngo député ezo comme la distraction. Mais le nga kana tali sabino. Bato bino bo chakate. Toze bela on a Londres. Basi potala bango président Kabila banda kala mais bavanda si comprendre dans zola Sabino boyeba ke président Kabila za bien ya wala les preuves président Tshisekedi tanga yaki alobaki bolanda bien avec ceux bozo bloqué bozo sala kake likambiso oya yaki asala ngona kati ya Congo bozo empêcher asala ngo abaki nini biki rouge et puis ngape na bakisi donc cela veut dire aotika. Donc, il y a des gens qui place à Zoaki Yango. Si vous avez des gens qui place à Zoaki Yango, et c'est là aussi que Bisso, Togoyeba, Koyeba, Nenge Bibelodi, Bafinga Kamutadi Jambo Kate, Tolinga, président na Bisso, et puis pour la bénédiction de notre pays, les Lokaka. Nous avons nos secrets. Ce Bolingi président Kabila Kongé Bongi. Nasugiwana. God bless you. Thank you. Ce roi mini-Congo. Parce que Zombie ou Fabrice, c'est mon propre nom. Mais dans le pouvoir traditionnel, on n'appelle pas quelqu'un de nom de la famille. Je suis descendant des rois mini-Congo. Royaume Congo à l'époque. Oui, mini-Congo, c'est le nom de royaume. Donc, explication, il y a pourquoi va choisir Yo. Je peux dire pouvoir traditionnel ezala kanaba lignée. Kanaba lignée. Alors il y a un lignée mususu qui sili bako sauter bake koluka na lignée mususu. Oyo bazana kati ya nzela wana ya makila wana. Nga c'est pourquoi je t'ai choisi. C'était par rapport peut-être na kina lignée wana nazana makila wana na botem na kati ya libota wana ya makila ya bokonzi. Comme noté koloba na yo ke epai na biso basuku pouvoir na biso eza matriaka. Donc eza na bo mama moko ya koko ya mama nanga, je peux dire azalaki mokitani ya roi mini-Congo. Et tangu ye akei aza susu na mokili, et le moment que roi mini-Congo il cherchait maintenant na lignée ya mandefu ke moko il faut aya kokota na bokonzi, et mandefu azalaka susu te si akufa. Et il a choisi maintenant na libota ya mandefu. Moko ya grand-fils naye, qui est moi,
Azaki appelé depuis 2005. À l'époque, c'était encore Grand Bandundu, qui a kendeko la tabokonzi ya mini Congo. Le parti PPRD, c'est un parti très important au Congo, qui joue un rôle important sur la scène nationale. Telle a été la déclaration faite mercredi 26 février 2020 par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en RDC, Zhu Jing, au sortir de l'audience lui accordée par les secrétaires permanents du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, qu'assistait son adjoint Ferdinand Kambéré et son directeur des cabinets Mathieu Kitanga. Les diplomates chinois entrés en fonction en République démocratique du Congo il y a de cela 3 mois après la présentation de ses lettres et des créances au président de la République, a inscrit sa rencontre avec Emmanuel Ramazani Chadari dans le cadre d'une visite de courtoisie d'une part et d'autre part pour prendre langue avec le leadership du PPRD, les partis qui a tissé des liens historiques avec les partis communistes chinois PCC, a-t-il dit, avant de préciser que la réussite de la coopération sino-congolaise passe par l'implication des personnes étatiques et privées de la RDC. Après le tour d'horizon de plusieurs questions d'intérêt commun entre les deux partis, le secrétaire permanent du PPRD a, au nom du président national de cette formation politique et au nom du parti, fait part au peuple chinois de la solidarité du PPRD envers le peuple chinois dans le contexte actuel du coronavirus qui sévit en Chine. Message très apprécié par les diplomates chinois. Nous sommes très sensibles pour ce soutien moral. Concernant la situation de l'épidémie, on connaît une tendance positive et continuelle. La situation est en train de s'améliorer, mais la lutte n'est pas terminée parce qu'on n'a pas encore gagné la victoire finale. Donc on va continuer à être vigilant pour éradiquer définitivement l'épidémie